Kinshasa. Ouvre, baisse la vitre, baisse la vitre, baisse la vitre, baisse la vitre. Viens comme ça, Zoulay, viens comme ça. Voilà. Bandeko mbote na bino nyonso. Bomoni bino moko ke peuple abanga aswele ko mokote. Mutu kezo kende yaza liboso pona pluie likolo ezo beta besui glace sala. Donc mboka ezanga gouvernement ezana rien. Madeko to megapeko le bloc patriotique au autre sala. Distraction pour notre peuple congolais. Et ça m'a bandeko, pardon, yamawa que biso wa congolais tozana ba politiciens té. Tous les politiciens congolais ne comprennent rien. Bazo comprendre répéter que Kabila azanani. Non, bazo comprendre l'autre. Bandeko bloc patriotique de Salami pour ba combattre Chilombo pona Denis Kadima, ce qui Kadima, oui pour Kadima. Mais bandeko oyo achaki Chilombo na pouvoir nani? Kaka muto achaki Chilombo na pouvoir aye supa na bino pour on distraire bino boko ba bino so ensemble bo bundisa Kadima oyo Kadima na Félix ba scénario bandeuza mawa bloc patriotique Fayulu Muzitu Katumbi FCC. Quand on parle de la FCC on voit automatiquement et directement Kabila oya pesaki achaki Félix Mukonzi eza Kabila oyo alobaki na ye sala union sacrée eza Kabila yepe mutatindi ba politicien basala bloc patriotique bayebi ke tango bana discuter na bloc patriotique wana bobu 20 ce qui 21 ekosila to kota siko na 22 poto luka sikoyo ba distraction mususu bande ko na yebisaki bino année prochaine ou bien année 2023 président oya koya na mboka ekozala soit Kabila soit mwasi na ye ou alors Chilombo. C'est fini makamso ya te parce que actuellement Chilombo baza ko kumisa ina ninga usakana te babi c'est mieux Chilombo que Kabila. Mais tala ndenge Chilombo baza ridiculisé par tous au Kendeke. Malgré l'effort oyazo sala pona ko pesa bango nyonso bazo senga. Mais bazo reconnaître l'été que y a sa président de la République. Bazo reconnaître l'état mukete ba image ya ali. Donc, ba Congolais, ba politiciens congolais, Kabila Saïba Bango, ils aiment parler. Ils parlent. Kabila le braté. Bango de ba le aucun de ouais pas ça. Mais Katumbi azo sala musala caméra bana ko sala. Katumbi azo sala musala oyo caméra bana ko sala. Depuis quand Katumbi a commencé à cannabiso? Katumbi a cannabis. Katumbi et le reste rien. Mais Fayulu, Muzitu, Naba, Kitoko, bango tout baso comprendre bango le côté. Kabila bendi bango. Ay boto sur la bloc patriotique. Depuis quand Kabila est patriote? Depuis quand Katumbi est patriote? Ça c'est depuis quand? Na lobeli yango pour bato asenga na lobela yango. Makambo oyo ya nécessaire. Oyo ya nécessaire.
bazolo bilango te ngalo ba ina bino bien tant que armée tant que défense ezana maboko oya bango boko sala o nyonso elingi eloko te pays ezana sona maboko na biso te pays ezana maboko ya Kagame na ceux qui dirigent le monde et c'est lui et boko yeba de ko sukela pour na bango balingi si le bon continue na ye parce que c'est un bon travailleur il accepte tout à travailler na ye à ça même 10 ans tant qu'il y a ça 10 ans ba fayulo na ba mususu na ils sont fatigués et c'est lui parce que combat na kati ya kini mutazo chango pression ani eza fayulo na muzito soki kaka na 2023 moko ya groupe wana leki mais ba fayulo faut pas déposer bon ça sonne au bas notamment dans la marche pour na agni alors on peut pas na c'est baza déjà fatigué il le cosate tant bazolo bana bino kaka IDPS wana ba finga Kabila zoba Kabila siko zo la kisabino vrai zoba nani IDPS 18 ans nyonso bana lo bana biso Kabila c'est un étranger Kabila c'est un Rwandais, il doit partir 18 ans. Si koyo balobila biso non, mutu oyo koltonga Kabila. Tozona mabenaye. Kabila c'est un patriote. Congolais koloba na koloba. L'autre là, Kanambe et son groupe sont discrets. Et tant que c'est ça, c'est très bien, ça continue. Oh là là, il faut aller plus loin. 2023, ko bêta. Tous en bokate. Toko récupérer mboka ndengeni parce que batu oyo ba décider. Balobi que il y a une guerre tribale. Le combat est tribal chez nous. Entre des Banyamulenge, Congolais et d'autres tribus. Ndenge ba memila kango, ndenge wana ke ezali guerre tribale. Lukola za guerre tribale biso ko kotati. Lukola ba ko kotati. Nani ako désarmer baninga batona binduki. Hein? Mboka neti RDC Olive Lembe ko sasa hôpital azumbongo wapi oyo mususu Kanambe ko sasa nini na Kingakati très propre oyo nani matata mpoyo yepa zwa kimbongo ayibi ako sasa na soki na Katanga soki na est mutu na mutu ayibi mbongo na ye akiko salisa mutu na mutu ayibi mbongo na ye akiko salisa mais là dis donc. Entre-temps, les gens ne sont pas payés. Nekos, union sacrée. Et ça qui va fatir. Bon contact na union sacrée. Et sous kadayamo. Maintenant, nous comptons na bloc patriotique. Ah mais non. Ba patriote pas ça qu'on a dit. Et que servir n'a rien pas de quoi. Bon compter pour tout est. Ngana ima ko bele ndenge mboka ezo kedila. Ko reprendre mboka wana et ko la miracle. Parce que Congolais, musali koloba a te to zo mboka Congolais koloba. Mais tout na ye to reprendre mboka ndenge nini. Parce que Nzambe azan Nzambe ya bolingo. Dieu est amour. Après ça biso mboka na richesse na biso. To protéger yango. To batela yango. Biso ba Congolais to lingité. Bino lingi Nzambe sa soni. Bolingi Nzambe sa avenir parce que après ça biso nyonso mais biso to lingi yango te. Siko lingi. Na assemblée 98% baza kuna baza ba Congolais. OK na Sénat 98% ba Congolais. OK na FCC 99% ba Congolais. Siko yo bonito ba batikoni.
nayebi bato ebele bazolia mbongo na RDC basana na Mobutu bazokontinue kuna bayebi biso bezolia. Bandeko fongola YouTube tala bakongole nde bazoloba tala nde bazakoloba yango wana bazwaki oyo mosusu mutu na bino nani kamera le kena kashe na prison kuna olingi koloba tro ozwi mwasi moko ya misisi balobaka bato ale lopema kuna biso bana traki siko plan ya barwandais plan ya nani ya Kanambe oyo yaza nango na bato na ye congolais ayebi yango te. Congolais ayebi plan na bango te. Mais vous avez quand même dangereux. Vous avez les sous-élections. Oh. Mais ce qui a dit Mamouta Ozala Kuna, ils sont sur ordre de Kabila. Non. Avant Chilombo, Atia président Seni, Chilombo ne peut rien faire sans l'aval de Kabila. Kabila a confirmé Tchamutouana. Alors, si le Congolais a une connaissance, on menace Chilombo. Ate, Kabila aussi Kabila. Alors, il y a sur le côté, tout ça là, bloc patriotique. Tout comme contrer un mot. Or, décision Chilombo est définitive. Yom Tozalawana. Ce qui vient de l'élection, même Chilombo va voter 4 personnes. Chilombo a gagné. Alors, Chilombo a gagné. Kabila fait naïe, bambo on soit yiba, ça va faire naïe. Kanambe a un intérêt. Chilombo c'est la président même 10 ans, 15 ans. Parce que vous poursuivre les athées. Vous poursuivre les athées. Donc, vous avez des élections armées na maboko ya Kanambe. Kanambe a une élection libre. Aïe que armée et ça va beaucoup naïe. Alors, nous avons une élection pour nous aider. Ah, comment un policier pour les causes à ban à niveau là? Vous avez l'élection ça? Hein? Les Balouba eux-mêmes ne comprennent rien. Chilombo a aussi un diaspora na Kabila a refusé. Pour na azo kama mbongo na finance et mima ameka kosala. Kabila lobi ça ne toka ni. Soko ça ndenge toyoka na kité. Ils ont trop. To boma basala biso rien. Parce que bateau boko luka ba juger biso, ba mutu ala sima na biso. Vous comprenez? Vous comprenez ba demonanga? Bloc patriotique c'est la merde. Bloc patriotique c'est Kabila, c'est Chilombo, c'est Katumbi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors il y a des politiciens congolais. Oh yo baza ko leka ba lobaka na ba média ba botika parce que on lobaka pour rien. Kabila lui celui-là aussi parle mais il faut qu'il parle. Tant qu'on travaille bien c'est leur droit. Kabila mitika fayulu wasala ba marche naye kanga pour nani et ça n'était pas Kabila. Bino bozo de magate banda chino bakota désordre. Bon de balka yangote banda chino bozo pouvoir wana ki moyibi désordre. Ema wa allo bandeko passé ils ont passé bandeko na ngai. Pasi ya pasi. Bade bomoni Macron a pesi ba oye akoya ko pesa mbote e komi epa ya Chilombo attendre maboko
akopesa mutu mosusu malgré baoyo nyonso batiloko bazosala bango akopesa na ye soki Kagame apesi Kagame akopesa bamosusu wana tilo maboko etelelakwe comment ko humilie mutu ndenge wana parce que azo reconnaître ete kaza président de la République parce que azo reconnaître ete kaza président de la République o bamoni yango bete botala yango lisusu bomoni président bino ndenge atikali président na bino bomoni ndenge atikali nde basali ye aya bandeko na ngai emawa nalukila bino eloko yango oyo penza ya bato na yo wana bon natiaka ndambo po bocomprendre ke voilà. Secrétaire général, il a décidé engagement pour la citoyenneté et le développement. Il a décidé de du peuple. Parti phare de la coalition Lamuka. Rendez-vous les 6 peuples congolais dans Balabala. Merci mille. Alors, bandeko, nazalaki nango nyonso awa ndenge moko bana kotelema mais alors bandeko bokoloba na bino ndenge koki bokoloba na bino ndenge koki bokosala nyonso bolingi nyonso wana eza nango kaka pamba voilà bokosala oyo nyonso bolingi bandeko na ngai nyonso eza nango kaka pamba eloko te eloko kochange eza te voilà ndenge napesa bino bokomona bandeko bato ndenge bazokende na affaire étrangère koluka kozwa passeport po babima bakiba RDC donc bato ebele basali molongo na ministère des affaires étrangères kaka po bazwa passeport basala soki nakufa na Turquie soki na Grèce soki wapi mais babima RDC c'est grave hein o bomoni kitoko alobi bazalaki bango nyonso na éveil patriotique bloc patriotique sikoyo komaki tour na ye mpo nazalaki nango moko abandi mosu abandi ti eyokoma na ye na kitoko oyo secrétaire général décidé donc même ye pe azokopana na eloko te bazokopana eloko te marche wana ekoservir na quoi marche ekoservir na quoi bokoloba marche ezokoservir parce que bamindele bamona mais bande bazotinda bango kabila libosala bamarche na bino bosala ezolakisa kutu ke état de droit eza kuna ebosala bamarche na bino bokomona le 6 novembre marche wana mpe kosala ngo rien botembo na bino omeli mpe bapre bozongi na bino mpe ndako ekoservir na rien et ça fait partie de la distraction oyo baza faire distraire les Congolais total l'affaire étrangère. Voilà, je suis à l'affaire étrangère. Comme vous remarquez, il y a plein de monde, tous ces fous-là, ils viennent chercher les passeports, les sésames pour voyager, pour quitter le pays RDC. Donc tous ces mondes-là, tous ces fous du monde que vous voyez, ils sont venus chercher leur passeport. Rien que les passeports, regarde comment ça se passe. Voilà, tous ces fous du monde-là,
quitter les pays. Ils sont venus chercher les passeports. Voilà. C'est triste, mais c'est une triste réalité. Bandeko, nabadi bomoni hein. Groupe ya batu bakekaka po baluka bazwa passeport bakilo kufela même na Turquie, même na Grèce partout. Donc balingi bazokima mboka na bango mpona Chilombo na baluba. Babi tozwa bata ba passeport to kima totika mboko pa baluba na Chilombo na Kaname. Ah Nzambe. Hola. Emma wan. Bandeko. Eza mawa. Tota la ta o mawa muke. Ba orphelin, on va orphelin. Et il y a des autres membres qui sont là. Avant toute chose, nous devons d'abord remercier le bon Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné cette opportunité de nous rencontrer à ce jour pour que nous puissions partager ce que le président, soit l'ONG Droit au Bonheur, avait prévu pour nos orphelins. Sans plus tarder, je demande à une femme, un homme qui est poussé par le Saint-Esprit, de nous conduire dans la prière, s'il vous plaît. C'est de devoir prendre soin des orphelins et des veuves. Qu'ils puissent prier pour la mission, guérir et consoler. Intervenir dans chaque cas précis de chaque cas honoré là où nous serons. L'ONG Droit au Bonheur a des... Bandeko, wana Alexis bino eza biloko ya ba orphelin, mais nani akipaka bana wana? Wa akipaka bana wana nani botalo? Bandeko, bomoni ndenge bana ya Congolais baza maltraité na Soudan, omoni ndenge azobeta ye. Et moi, il faut atika babeta parce que azata na droit mon côté na kati mboka na ye. Mais wana bozomo na biloko muke mais soki boke ba pa mosu bo vraiment mais est-ce que na mboka na biso congolais président Zali, est-ce que na mboka na biso ba travailler kuna ba ali na mboka na biso ba travailler azate. Ezama wa ba ndeko. Ça n'existait pas, c'est ça. C'est ça, moi, Togo. Ça va finalement bien, mais. Ça n'est pas qu'un you. Bon, ben, bah, image, on est bien, mais. Bah, auto bloqué, bah, ça, on a ba policier, comme quoi que. Barrio Salama Kuna, tout ça. Donc, Bandeko, période de Chilombo, eza période moko, eza penza passi à passi. Donc, voilà. C'est triste, Bandeko Nangaye, hein? C'est triste, Ndeko Chilombo. Si
qui vient na UDPS faisant l'expérience bangwana bazui pouvoir bamisa mourie nango bakokite babongisi pouvoir na 2 ans après tolobi tolever option en âme et conscience tenant compte de l'intérêt général que tokokende na coalition na FCC soki boyoki moto ya UDPS nalobi bien ezali coalition biso UDPS tokomi bato ya FCC coalition wana ezali FCC cash eyokami c'est plus simple à comprendre est-ce que olebisi bino ke UDPS tokomi bato ya FCC bisi bino ndenge wana UDPS ezali na cash FCC ezali na baparti politique na yango sur base ya projet de société oyo toyokani mpona to exécuter tosangani place moko mpona intérêt ya peuple na yango soki oki moto aye tosala FCC boye yebisai koza ndoki olingi faci asilisa manda te olingi mobulu ekota na mboka po baya koimpose biso gouvernement de transition okotya transition sans faci tokende boye makambo wana toboyi yango. Ah bon? Nabati boyoki, hein? Nabanzi boyoki. Donc, tozana ndeko mususu awa. Tozana mama moko awa, azana 38 ans. Mais maman wana 38 ans, pasi ya Chilombo, et commission on dirait l'équipe à 57 ans. Mais maman azana na 38 ans, tout l'angaye. Malende Bako. Oh, brusquement comme ça. Oui, c'est comme ça. Makwela mambo na mamaleli Bako. Sibula. Yana lutaka. Lutali Bako. Lutali. Makwela mambo na malende Bako. Mambo na malende Bako. Mata mvutuke di kuzoba mama yimene. Mvutuke di kuzoba mama yimene. Oh, mama yimene. Makwela mambo na malende Bako yaye. Makwela mambo na malende Bako. Mata mvutuke di kuzoba mama yimene. Mata mvutuke di Allo bandeko Chilombo azo bebisa bato ebele à cause de Chilombo bato ebele bazo koma ba vilain à cause de Chilombo ça ne va pas maman wana za 38 ans mais abelo komonana neti soki ndenge nini suki moya bongisa mozate mais maman wana soko zuye ka ko yena ya na poto okondima susu teke maman wana azalaki na âge wana voilà donc bandeko eza pasi tokota lelo komoko awa na tika minute boni tongota bon voilà pona bato à Maroc pona ba ninga na biso baza na Maroc bala ne lokoyo o baza na Maroc voilà. Si à partir d'aujourd'hui tous les noirs qui sont ici au Maroc ne rappent pas sur ce qui se passe ici sur les toits au Maroc, c'est que ne vont plus jamais comprendre ce qui nous tue. Notre sœur qui est morte, ça fait 3 semaines qu'elle a la mort. Ils n'ont pas opéré pour faire l'autopsie. Aujourd'hui, quand on a enlevé le corps pour aller enterrer, ils l'ont enterré, ils l'ont opéré et ils ont retiré la mélanine. Ils ont refusé même de donner le résultat de l'autopsie. Si nous, les blancs qui sont au Maroc, on ne rappe pas ça, non, on va tous mourir ici au Maroc comme ça. Voilà notre soeur quand on a été dans l'enterré. On a opéré, on a retiré la mélanine. On a retiré tous les organes. Ça doit être une leçon pour les noirs qui vivent au Maroc. Nous, on insistait là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a vécu la réalité des faces et vous pouvez voir, voilà qu'on le combien là derrière. Notre soeur a subi une opération là maintenant.
alors bandeko na ngoli yango pona bato yo baza na bandeko kuna na Maroc ba ke rien ne va et que ba oyo pe baza na bamboka na biso il faut ko yebisaka bango ba kende na bamboka mususu wana te parce que biso ba noir ka ko kende na bamboka n'importe quelle mboka poka na pasi. Alors bandeko makambo so comprendre te mais il faut comprendre so botali Babylon musezo leka awa wa ba danse banini faut rolanda kango ke dance oyo enikolo banini pona nini mutoyo azobina boye parce que ba moni ke mboka za ko beba de préférence ba muto babina na bango voilà alors bandeko so botali boko tala à cause de l'économie hein bandeko nanga si botali à cause de l'économie c'est triste hein moi c'est pas tout ce qui ndenge nini mais ba on peut passer un message mon ba rich mais wana bazo mona normal ah ndeko ya passe hein